Balandi ya Congo Lokole News.com. Le Congo Lokole ezakaka toujours na kotambola na bana mboka bandeko na biso yo opposition bazalaki lelo na ville bazosala sitting na bango babandaki na ambassade ya États-Unis babandi wana après baki na siège ya Monusco bakomi wana bacheli bango barrière moye baleka ezalité yango baye kokita baeti côté ya Memling bakangi bat mususu ba militant mususu bakangi bango bakangi pe honorable mususu yango baye awa tina siège na bango esika na zali awa na Kasavubu na siège ya INC yango wana tudokota na kati toyoka ba déclaration na bango Déclaration politique des forces politiques et sociales de la RD Congo. Au regard des événements survenus à Beni, ainsi qu'à la répression du sit-in de ce lundi 3 novembre 2014, les forces politiques et sociales portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, ce qui suit. A. La situation alarmante de Beni. 1. Les forces politiques et sociales suivent de près la détérioration de la situation sécuritaire à Beni, où chaque jour des compatriotes sont assassinés suivant le même mode opératoire. Les uns sont décapités ou éventrés, tandis que d'autres voient leur crâne fracassé à coups de marteau et de hache. 2. Suite à cette situation, la population s'est prise en charge pour assurer sa sécurité. Des manifestations pacifiques sont organisées, tandis que la statue de M. Joseph Kabila a été détruite et brûlée. 3. Les forces politiques et sociales soutiennent la population de Beni. Elles invitent toutes les Congolaises et tous les Congolais à ne pas rester indifférents devant cette tragédie. B. Les sit-ins du lundi 3 novembre 2014. 1. Par la lettre numéro 2264, bar BJV, bar DIRCAB, bar CM, bar PLS, bar 2014, du 27 octobre 2014, M. André Kimbuta se fonda sur la loi numéro 001, bar 2001, du 17 mai 2001, avait interdit la manifestation. 2. Les forces politiques et sociales relèvent avec dégoût que le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est référé à la loi de 2001
devenu caduque parce que abrogé par celle numéro 04/002 du 15 mars 2014. C'est triste. 3. Il ressort de l'exposé des motifs de cette loi que les regroupements politiques ne se font pas signaler au ministère de l'Intérieur et donc ne doivent être exigés par personne. 4. Cette manifestation a été réprimée. Plusieurs personnes ont été brutalisées, d'autres enlevées et conduites à destination inconnue. 5. De heurts ont opposé la police aux membres de forces politiques et sociales au niveau de l'hôtel Memling. L'honorable Steve Ndikai, député national, a été malmené et arrêté à ce niveau. 6. Des dizaines de manifestants ont percé les barrières érigées par la police et ont pu gagner les sièges de la MONUSCO. De ce qui précède, les forces politiques et sociales 1. Invitent le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à convoquer le dialogue avant qu'il ne soit trop tard, car il ne faut pas attendre la contagion du virus burkinabé en RD Congo. 2. Exige la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées. 3. Se disent déterminés à poursuivre les combats par toutes les actions pacifiques sans se référer au pouvoir illégitime en place qui tente de les briser. 4. Félicite tous ceux qui ont répondu à l'appel en participant au sit-in. Enfin, 5. Invite tout le peuple congolais à se débarrasser de la peur et à se mobiliser massivement comme le vaillant peuple du Burkina Faso pour sauver le pays. Fait à Kinshasa le 3 novembre 2014 pour les forces politiques et sociales de la RD Congo, l'Union africaine. Plan de coupe. na $50 na ba pièce ekei ba récupérer biso wana akwati ba mettre gaz lacrymogène pour mettre ba mettre gaz lacrymogène ngai na zaidi boso ngam na gaz na zone c'est donc c'est bango gaz donc c'est bango bango ba kimi ba côté couloir to ça couloir en kota et sur le côté gaz aérien c'est la pouvoir na wana boso na bino ba mo gaz côté kuna allez baba e ba ndo kanga ba ndo ka ba panza ba mususu ba poche azui la na porte-monnaie na $50 na ba carte na mususu ekei carte électeur na ba carte mususu ya ba carte ya ziti na ngo okota bakena biso to ba continuer le pango moko boye wana okota ba continuer le pango moko wana to mona mbala moko ba policier ba alors akangaki pe honorable Steve Ndikai la pression na biso na kasho bakotisaki biso nde baye balibere biso lingaki koentendre biso tolobi ke non bokangeli biso na motif nini boboya koentendre biso yango toboyi bosambisa biso parce que toviole te tocommettre infraction ata moko te pile alingi koorganize dialogue te akomi kokanga bato biso tochange toza su na posa dialogue te tolingi nde Kabila akende mpe toza déterminé Kabila akokende social la réprimée il y a une communauté nationale de la police qui cherche les gens, les arrêter, les amener dans les différents types, les amener jusqu'au point de
dia basali oni papa badetruire ngai tala baposa mi bakangi bangi teke tosala sitting mpe tonformaki bango ke sitting eza mokwa lelo tokoma kuna baye mpo na mbuye biso kokota bango na poche koyiba bato tande bande basali ngai apara ekei na niveau nini wana na niveau ba ambassade seni mpenza bo ngai azali na ambassade États-Unis ngai nde banakanga na ambassade États-Unis bo bapolisier bakomi mpo na kobutalisa ngai kobeta ngai so kobetanga bangondo banini na maboko beta ata nde baseni babo regardez le temps nde loboko efini tana bapota nde badirase pepe congolais moke etambolaka boye papa. Les policiers bakomi biso ozalaki na arme te tozalaki komarche tozokende vers la MONUSCO tokomi toleki ambassade ya États-Unis tokomi juste peme na MONUSCO na fek babwakeli biso grenade lacrymogène ntango ekwei mbala moko bamosusu bazali na nsima babandi koya babandi kobeta babeti ntina makolo babeti nga mpenza donc policier en face ambassade des États-Unis donc na côté les châteaux alors policier azobimisa nga mbongo na pareil na poche Comme toujours. maintenant nazobimisa chef na ye tala les policiers qui mime $200 et l'appareil ye azotinda batianga kraka il y a un capitaine qui a même demandé tosamba alobi kenga na beti or ye mtakubana bapesa et puis policier nazoyibanga mbongo ye avandi azotala donc c'est malheureux nazalaki na arme te nazalaki na eloko moko tebakamati bakangi kobeta oyo babeti mpenza eza tour na bango babeta biso mais tour mpe kula tokobeta bango babetaka na bukelabe baza wapi bao babetaki baburkinabe bazali wapi lelo baburkinabe babetaka mpe bango lelo oyo baza na nzela ya exil l'histoire se répète lelo nazalaki cible ya kanyama yebi place nga nafandi na Frédéric numéro 9 na ngaliema météo kasi bayebaka ke mama kudura na ndimi na kufa mpona kolibere peuple congolais tolobaki mpona dialogue mpona imperium ya Tshisekedi bakomarche likolo ya bakadavre na biso bakadavre ndambo bakufi te sikoyo tolobi liste silite soki kanyama azoluka nga adresse na nga Frédéric 9 soki ye mission na ye ezalaki aboma nga me ayebaka ke ye mpe azali mortel mpo akosuka mpe moko mosusu ndenge baoyo basuki kuna na burkinabe oyo bakanisaki ke bazali bakoko koleka te lelo oyo baza koluka ndenge ya kokotela bapays limitrophe misusu toyoki baza na Côte d'Ivoire mosusu na Ghana bango deja bayebaka ke l'histoire se répète la prochaine fois ekozala nde na Congo mpo mboka oyo ya bakoko na biso tokokufa mpo na ekolo jamais tokolingaka ke bato baya kokonza biso na makasi article 64 lobi moto to groupe ya bato oyo elingi eboto na bokonzi na makasi article 64 ya constitution epesi so totelemela bango tobimisa bajeune naza kolancer appel bajeune burkinabe baleki mpe congolais na eloko moko te tokotelemela bango ndenge baburkinabe batelemaki comparé bis burkina faso bis ekosalama nde après comparé na ekozala nde RDC ya Congo tokolasa ke toali moto moko un peuple uni et fort ya reportage na biso boyoki ndenge bayimboka baleli ndenge bakangi bato mosusu bao babande kosala marche ndenge bakangi bango yango wana napesi merci epa mama Gidi Bisengo ye mutazwi ba image oyo napesi merci na Patrick Nsala yende mutamonte yango napesi mbote belé epa directeur à programme de shit Mambetuku napesi ba mbote belé na Bosente Flori bale komboso escoza à Londres napesi mbote napesi Gojo le véritable British napesi mbote escoza à Londres napesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso na lokolo ya Congo esika boza kuna ya Pays-Bas napesi bino basalama trop napesi bino nyonso mbote bino bato bolandaka biso na www.congolokolenews.com napesi bino mbote nga na bino tomonani mbala nsima na reportage mosusu merci.